Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur Étoiline Inès TV. Bienvenue na Balandinyon so Yakala. Bienvenue na Balandinyon so Yasika. Bienvenue na Batunyon so Obaruko Talilo. Bande konanga nzambe apambola bino nanu kandenge zalaka na système moko ya bien. Lelo oyo Étoiline Inès TV aye na makambo bande konanga kande boyebi biso tokotaka partout. Ezala makambo bato maboke, ezala basale ya nzambe, ezala musique na biso emati ekiti en tout cas tozalaka. Soki ya koloba eza, soki ba news to ba information eza, tokoya to beteli yango lisolo na ndenge moko ya bien penza mingi makasi. Lelo toye na makambo ya papa na biso Moïse Mbiye. Toye na makambo ya pasteur Moïse Mbiye. Ebele ya batu toyebi pasteur Moïse Mbiye. Toyebi ndenge ya banda ministère na ye. Toyebi ndenge azokende na ministère na ye ti lelo bandeko nanga. Sikoyo lelo oyo makambo ya kokamwa eye kokamwisa bato ebele ya bato bakomi komituna bakomi komituna ba question eza nini. Avant to kota na mozindo ya makambo na biso, avant to lobela nyonso, avant to beta sango kandenge zalaka ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to salaka ba émission ya sika, batu sika pe bakotaka. Yango toye ko sensibiliser batu nyonso sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde tokos. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye penza na makambo ya kitoko, Gavker aye penza na ba solution ya kilikili, Gavker aye penza na ba solution ya kafu. Yo zalaka na posa kobota, omona keno mabota ezo ya te omeki komela bakisi ya ba hôpital bipai matakita e osimba kate na minito yo na kosenga yo kota kaka na Gavker kuna ba solution matakita na système moko ya kitoko penza mingi makasi.
Kane na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka Étoile Nines TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka biso zwa penza kiti na yo vanda. Tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu kobosa na pete mwa eloko ya kolia. Nalobaka toujours et encore que non baliaka kaka na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda. Bambote nanga na Madame Grace Mpoi. Bambote na Madame Marie-Josée Tchala. Na pesi bambote na Madame Sidonia Siala. Bambote nanga na Mama Céline Kaba. Madame Vicky Mombonzo depuis Sénégal. Bambote nanga, je m'excuse, na Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Mama Joséphine, Mama Tina, Mama Titi. Hein, et pourquoi pas Mama Christine Lonongo. Na pesi bambote bisika nyonso bozali na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. La famille de l'autre na Pasteur Moïse Mbiye. Tomoni de l'autre côté, Pasteur Moïse Mbiye azo pambola ba marié. Moi sina mobali. Pasteur Moïse Mbiye azo sambela pona bango. Ao sambela pona bango. Yango ba makambo la famille toye lelo kobeta masolo. Yango ya lelo penza toye kolobela. Parce que epa na biso ba Congolais ba lobi déjà ebele. Ba lobi ebele la famille. Bon matisana nou ba volume. Kanenge ezalaka toyo kananu. Nini tolingi tobeta masolo awa makambo nini sur Congolais, Congolaises, partout, ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà, bamapango ya kosomba yango yo, zalaka na posa pe ba benga yo kolo lupango, c'est le moment, l'opportunité vous est donné la famille. Kande na lobaka, sombela mwasi na yo lupango, sombela bana na yo lupango. Yango bomona ba papa mosusu soki akufi, omona ba famille ba komi kotu na testament ya papa na bino eza wapi. Bato ebele bazalaka na posa bayeba. Papa oto bando mona nzo lamukaka na tongo akie musala, alamuki na tongo akwe musala. Est-ce que papa wana azalaki a mesure ya kosombela plutôt bana na ye lupango to ezalaki kaka kombo ya papa. Kane to mona ka ba kombo mosusu ya papa. Alors ba papa opportunité yango yo. Avec $350 ya pamba, mwa lupango pona bana na yo okomi kotongisa malembe na système moko ya bien penza mingi makati. Ata soki oza na poto, sombela bana na yo lupango. Poto eza epa na binote, eza na bato ebele bavanda poto 30 ans. Bazwaka opportunité wana te ya kosomba ba mapango. Alors, sombela bana na yo lupango na mboka na bino ekosala malamu mingi. Lelo toye komona Pasteur Moïse Mbiye azo pambola libala. Bandeko ebele tomona ba mosusu babenga biso kane totiaka numéro na biso ya telefone yango wana soki boza na makambo bobenga ka Étoile Nines TV. Bandeko na biso mosusu babenga biso. Tomona pe batu mosusu bakotela ba live. Tomona pe ba commentaire ya bandeko na biso mosusu ya ba Congolais o ba sala.
yango tolobaki te makambo oyo tokoki kovandisa yango ka boye te toya nanu sur les réseaux sociaux toya kobeta nanu masolo yango na ye kotuna bandeko nanga. C'est connu de tout le monde que pasteur Moïse Mbiye nanu abala te aza na mwasi te yango ata ye moko alobaki ata soki botondi na stade de martyr bolobi bala na kobala te. Toyebi te soki ye alingi azala neti ba Paul oya Bible kandenge bango babalaki na bango te bamikabaki epenza epai na ya Nzambe. Peut-être ye pe alingi asala bongo to nanu ngonga na ye ekoki te toyebi te. Mais eloko kaka oyo ezotungisa ebele ya bakongolais na mutu eza komona lelo pasteur Moïse Mbiye, lui qui n'est pas marié, akende kosambela po na couple. Yango tolingi totuna. Est-ce que pasteur oyo nanu abali te akoki kopambola libala to akoki kopambola libala te? Ba réponse na bino na ba commentaire. Soki omoni peut-être que nga kokoma ekosimba te, mon numéro est là. Bokoki toutefois kobenga, mais soki obengi omoni ke na répondre te, mosusu ezalaka décalage ya temps, ya mosusu pe ezalaka keno naza na musala parce que à part kozala na YouTube na salaka pe. Nga nazalaka kaka YouTube te. Nazalaka pe na musala mosusu na salaka. Yango bomonaka mosusu omona ba information mosusu na koti na moi retard. Donc mona peut-être moi wana nazaki nanga na musala moyen na sala émission ezalaki te. Alors soki obengi omoni keno nazo yamba yo te comprendre ka keno mama Etoiline oyo aza na musala to soki aza na musala te décalage ya peut-être aza ya kolala to ake na ye église. Ezala bongo parce que soki na ke église téléphone nanga ezalaka ya kokangama. Ezala bongo na boya ka ba distraction soki naza na église. Sikoyo kande na tuni bino selon bino pasteur oyo nanu abalite to musala Nzambe o nanu abalite, est-ce que aza na droit ya kopambola libala to aza na droit te ya kopambola to ya kosambela pona ba marié? To na kopesa pe conseil parce que to mona kana be église mosusu omona couple moko boye babalani mwasi na mobali bazokendaka soki baswani baki epa ya pasteur a guider bango a conduire bango a pesa bango ba conseil. Est-ce que na baka ya bongo neti pasteur Moïse Mbiye nanu abalite, est-ce que akoki kopesa conseil na ba couple to akoki kopesa conseil na ba couple te? Ezaka motuna la famille kandenge to sololaka kande to betaka masulo kandenge makamnyoso ekendaka na système moko ya bien. Ba commentaire na bino ekosala malamu mingi. De mon côté na salaka pe analyse nanga. Analyse on a salaka la famille ezalaka selon ngai. Selon ngai ezate ke non analyse on a sala yango nde photo appliquer te. Na mona kata bandeko mosusu mona yo sali analyse selon yo, selon point de vue na yo bakomi na bango kofinga. Selon ngai nde na sali point de vue nanga. Bino pe ba point de vue na bino na ba commentaire la famille et kozala malamu mingi. Tant bo sala pe ba commentaire s'il vous plaît. Bo finga kate parce que pasteur Moïse Mbiye azam sala Nzambe. Ata soki toye ko sala ba émission na kombo pasteur Moïse Mbiye aza musala Nzambe tolinga te aza musala Nzambe. Alors soki yo koya na mafinga ekoya kosunga te, okoya kosumuka pamba, okoya kokota na makambo o bakota kate parce que o finga basala Nzambe ezalaka mwa bongo. Voilà, selon ngai premièrement kozala pasteur lelo to mona ba pasteur ebele ba okende école azana na appel te. Nzambe abenga yete keno azala pasteur. Mais au mona kaye moko parce que amoni keno na kilelo oyo pour que ozala na vie moko stable. Ozala na obien okendaka musala te, il faut ozala ka pasteur to monango. Yango bo mona tabatu mosusu soki azoteya liloba Nzambe na cher otalika bolobi
wana kutu Saint Esprit azate aote ya kaka tika na loba batu mosusu ekomi nango bongo ao kota makambo kibo pasteur parce que amona ki camarade na ye pasteur moko boye azolia ka mwa ba mbongo ba offrande mwa vie bongi asombi mwa mutuka bandimi basombeli ye mwa ba mapango ye pe alobi nga pe fona za la pasteur siko fona sala nini omoni ake kotanga yango tomoni bato ebele lelo bakomi na bango kotanga pour que bazala ba pasteur mais appel kibo pasteur eza nango na vie na bango te koloba ba pasteur Moïse Mbiye. Bon, pasteur Moïse Mbiye soki to landeli déjà parcours na ye ndenge abanda ministère na ye ti ndenge lelo oyo akomi pasteur akomi kokamba église munene. La famille ngana lobaka toujours eza makambo mosusu toza na besoin ya koya ko pointer ba preuve te. Mais biso moko kana miso tokotala boye tolobi non, muto oyo déjà zaki na appel. Dès les bas âges, batuneti ba pasteur Moïse Mbiye aza mutu moko dès les bas âges déjà azaki na appel. Vu que Nzambe na biso aza bolingo a orienta ye penza na banzela moko bien que ça n'a pas été facile mais a orienta ye penza na banzela moko ya bien oyo eyaki kosala keno ti lelo akangami to atingami kana liloba Nzambe. Bien que biso wa congolais tozalaka surtout et encore na miso moko na ebité to linga toujours komona mabe ya baninga mais ya biso to linga komona ngote mais kotala penza le pasteur Moïse Mbiye aza mutu moko aza déjà na appel. Bon, en ce qui concerne que non pasteur Moïse Mbiye asambela pona couple to apambola couple moko boye bon selon ngai tande na lubaka ko pambola couple ezo dépendre te que non ozala marié to ozala marié te lelo to mona ba pasteur ebele baza ba marié mais baza na ba makangu libanda baza na ba makangu ba osala ka kindumba libanda mais biso to mona ka pasteur wana aza marié aza na alliance mais libanda kuna aza na ba makangu matakita to pasteur wana aza marié mais aotambola na ekobo to mona bango me ba opambola ba couple mosusu couple pe ye pa ya papa aye kolela o papa nazala likambo boye boye pasteur pe aye apesi bango conseil ko pambola église ko pambola ba couple selon ngai ezo dépendre kaka na Nzambe soki Nzambe atio na motema keno prier pour na couple wana ata soki ozala marié to ozala marié te mais soki eza recommandation ya Nzambe tu dois le faire. À moins que ce qui est la recommandation en Nzambe ne peut-être roti koloba keno na rokota kuna te na conseiller couple yote to mona lelo o ba célibataire ba sunga ba couple mais ba marié ba sunga ba couple te ba mema peut-être que ba couple na makambo moko ya mabe to mona yango. Congolais, Congolaises, partout, Zali Kota Labiso, Toyeli yo, offre oyo, ezali nakati ya maluku, vente ya ba terrain, ya 20 mètres sur 15. Awa nakati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo, ezali na problème ata mokote. Ndeko na biso zali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali côté kama na $350 ya pamba na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.